Bonjour, 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 bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner. Coucou, coucou la famille. Voilà, bon déjeuner de ce matin. C'est mon caméra. Voilà, bon déjeuner de ce matin. Bah, bonjour, bah, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko nakati ya mabota na bino kimia na motonyo surtout. Voilà, et ça la kitoko makasi lelo to comme déjà mardi. Voilà, et vous allez bien makasi comme mardi. Voilà. Coucou bande konanga to eko solo là, to vanda na biso za kutu bien makasi parce que makambo est très sérieux malgré tozo l'examen na bon matin na bon déjeuner mais ezali très sérieux makambo oyo ya ba mabala vraiment kolala kolambuka ezara toujours na ngolu yango to pesi ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel to lobi na bino vraiment ba shalom boboto bondeko na bandeko na biso église catholique yenge na Bludia Congo na église en PV à Longo et puis to pesi ba vraiment ba respect ebele na ba chef coutumier na biso voilà toute tendance confondue bino nyoso bolinga koyoka mongongo ya la danoise vraiment bambote ebele. Voilà, je suis une femme, je suis une personne. J'ai mes fautes, j'ai aussi mes qualités. Voilà, donc, alors, les cas, ça éponge. Voilà, et vous allez bien makasi. Au 2023, les kambula motote. Au linginga, c'est bon, au boinga, au salimokili na yo. Voilà, donc, bande konanga. Tozokota na sujet oyo ezali ningisi internet hier vraiment na moneki ba internet ezaki vraiment eboujaki ebele na likambo ya Papi Mboma oyo eza lokola azali mopanzi sango ya munene asalaka ba émission na ye très bien vraiment et ningani oyo eza lokola ponanga eza lokola deuxième événement oyo ya munene oyo etouché vie na ye personnellement en tout cas esika azali na kimiate vraiment eza pasi na mawa. Voilà bande konangai nde katolobaka eloko nyonso tu ezaka feza na source ya kitoko pona bambuma nango peza la bien. En tout cas kotala libala wana ezalaki déjà Papi Mboma azalaki avant bala fille wana ezalaki lokola un pied dedans un pied dehors azalaki lokola ko entretenir plusieurs relations dans le sens que misusu toyebaki te mais o toyebaki ezaki na poto toloba te ya nzambe azabalamu alors bande konangai relation muso ezaki na Suisse o ezaka ke ba publiaka ye epai ya ndeko mwasi na mbali na ye alors na époque wana ba publiaka mwana mwasi wana batu balobaki ba video ezali ba audio ezali makamba ko wanga na kutu ezate azwaka mobali moko boye ba publiaka ye na Suisse mutakala na en tout cas salaka grave biso tozwaka choc komona mobali mbinga ndengwana mobali français vanda mobali responsable comment mutakana na ye ebima ndenge wana alors to sali ndengwana to lobela kango na ndenge pe awumbela kutu te aye kobala mwana mwasi oyo donc bazalaka déjà na relation et salaka comme si mutu bande kotatone mwana mwasi ya poto ou bien mwana mwasi ya Kishasa alors que eloko moko Papi Mboma akonvie na poto ezate lobake azwaka mbongo na voie normale te basala ba sacrifice ba bloko ebele bamso bakoma na époque mo abi analinda tika nanga mais so na tiki na za stable place na vandité vomie na ya na poto na sala te na ebike kamwa na olia fromage nanga pepele lobaki nga mona boya. Alors bande konangai ce qui s'est passé na période wana tango abali ndeko mwasi wana vraiment bavandaki mais na ndimite ke ndeko mwasi wana pe a pardonner wana ce que ça analyse nanga selon oyo toyoki na ndimite ke mwana mwasi wana a pardonnaka ye boya lobaka pe ke ye pe akozongisa revanche tamsu azaka mwana mwasi oyo asungaka
papi mboma ta mosusu asalaka basacrifice moko boye mpo na ye basacrifice ezaka spirituel te ekoza mpe physique ekoza mpe ya barelation ekoza mpe akotisaka na makambo moko ebele wana toyebi te parce que avant obala motu il faut vraiment oétudier motu wana vraiment ke mwana mwasi oyo mpenza aza yanga tala oyo asalaka tala oyo asiportaka tala oyo boye mobali mpe ndenge moko soki olingi obala motu ata kutu bozala bacamarade mpo aka botambola nzela moko c'est même biblique il faut bino mibale boyokana fo bozala na bapoint moko commun oyo ezosangisa bino sino te bobandaka kopanzana alors bandeko na nga ntango bango babalani eloko nga na ye koyoka ke iparete ye papi mboma ye pe abimaka na ye na bana mibali donc mwasi na ye pe abandi kokangi na bamessage iparete atia telefone ya mobali na ye en écoute basi ebele basalaka yango baméthode wana bato ebele basalaka yango mpe surtout mpona bana so oza na bana otie telefone wana l'écoute bagene osa kokota biloko mpe nyonso omona baosignale yo alors parete mwasi wana atiaka yango aza kopekisa mobali aza koloba na ye mwasi selon mwasi mobali aza kosatisfaire ye na mbetu te bakosa bata ebele alors eza libala sika baboti kutuka mwana moko libala ave koma mobali akomi kosala neti ezalaka après 5 ans après 5 ans eza loi ya nature au moins bokoki kobayane mwa moke bosafa kosala mwa effort ya koremonte parce que libala wana bomonaka eza lokola montre oyo atango akala oyo batiaka manivelle wana ya bapili te même kutu montre bapile mpe bapile esilaka il faut tia mais oyo bapile ezalaka bien te mpo soki esili mpenza montre ekufaka mpenza tia lokola ekufi après ntango kotia ozongisi so mpe otie te okebi mais wana ezaka ezolala kaka ekomi neti mwa baretard il faut susu otia kwa mpona faut koactive libala voilà les termes relation nyonso faut koactive yango ata oyebani na moninga il faut yango kobenga ye oza bien même relation famille faut kobenganaka so bolingi botikala contact faut kobenga yaya oza malamu leki nanga oza bien oza malamu boni santé bolexi mwa 3 jours une semaine bobengani wana ezali bozotia manivelle na bolingo na bino na relation nyonso boza nango soki bozobengana te soki bozosala eloko te bokutanaka te relation ekolala ebile mosusu mpe ekufi mpe libela parce que boza na contact lisusu te bozosolola te bozolobana te donc ekokufa c'est comme ça la vie mais eza mpe ndenge wana libala bokoza na ndako moko mais soki bozoactive libala na bino te masolo malamu eza te vérité eza te motu na moto asala vie na ye ndenge alingi boye na boye en tout cas libala na bino ekokufa mais loko kaka na sekisa bino namoni mokolo mwana mwasi wana abalaka alataka robe ya mariage ya mokuse me ngai esali ngai tiki mokola libala na yo olata elamba ya mokuse même ochange elamba nga mpo na nga fo kolata elamba ya molai même parce que biloko biso mpe toleka wana mpe bandeko na ngai eyanga mpe kolamusa miso parce que basaka soki tomitunaka te mpo na nini bato so babalani balataka robe ya molai même ochange ya molai parce que olingi mariage na yo ezala descend donc mariage na yo ebandi likolo tina se ekatana te esopana ekende okaka voile ebwaka mikunda donc ekende ata 5 mètres yaya so oza na mbongo ya voile bwaka ngo mpenza ebendana mpenza donc libala no ezala na molai biloko no eza symbolique mais yo kolata robe mokuse cela veut dire que libala no ekokatana yaya ekokatana bolataka te jour ba mariage même civil même nini yaya luka penza soit tolati veste na pantalon soit tolati robe mwa mulai ko tolataka bilamba mikuse te na libala na ba cérémonie ya ndenge wana epesaka déjà signe ke libalo eza ndambu moi mosana te robe mwa mokuse ekatana soki na ba genou mokuse exagéré te mais soki na ba genou wana ka eza kaka ndenge sagesse moko eyaka mwa moke so tozotuna bamikolo bampaka ya sous le baoba voilà boza nse ya sous le baoba kolekotala nga bongo te mwa kopo ati mwa kopo ya mai toa na tongo en tout cas mela pourquoi pas jus d'orange jus d'ananas jus de mangue
okomela pe na tongo na bato bazaka na ba mingi na ba constipation. Tous les cas bandeko eza tongo tozoke musala. Alors moi c'est pas bandeko akize mobali na yenda biloko mabe, mais toza ba témoin te. Toyebi te ba yena lisolo na réseaux sociaux, biso tokola musa conscience, biso tokobeta, tokokota na kati te parce que naza témoin te na yoki pe kaka, na zupeka information ndenge yo pe ndeko nanga ozwi na balabala. Alors bandeko, mais balobi information penza oyo penza ya makasi en tout cas et pesa mi pe pa bandeko na biso ki chassa pour ne pas citer les noms. Alors bandeko côté à moi si ndeni kamba bandeko réclamer mobali yangwala. Et puis côté sur mobali et ça lié choc mobali ya bimi na ndaku ezake moi si sikoyo na kati ya libala akome ko sala adultère. Akome ko sala kindumba. Akome ko bima na mibali mususu. Bon oliepe akende ko luka mobali ya musika. Te yaki azobima na mobali donc camarade na ye. Leki ya camarade na ya mwasi siko mobali na ye. Ozo comprendre camarade na ngai aza na leki na ya mwasi ngai siko nazobima na mobali ya leki ya camarade na nga. Bakoma ko bima mobali wana sala na banque et puis bana basi wana balingi ba vie moko ya luxe. Balingi biloko moko minene. Kotala niveau ya mboka na biso. Ndenge za na pasi. Mais okomona bango bazaka ba voiture minene, ba voiture ba luxe, bandaku ya ba luxe, bande konanga ebele ba koma osimbela ngo bakisi. Bazwa ngona ba voix normale te. Ba mabala na bango na ba papier mboma bazongola msupe na ba voix normale te. Kobima na bato basaka na ba banque, wana ba directeur ba banque, bande ko moi j'ai ma nièce, pardon ma cousine propre, paix à son âme. Claude, Marie-Claude Ndilo. C'est ma cousine. Akoufa, akoma ki gouverneur ya banque na biso kaka nationale ya Congo. Jour a komi yango, akei basali remise et reprise, azonga nanda kwa lala la mukate. Lelo azana se ya mabele. Ba kisi na bango ba mekanaka. Oya longwa kezaki plus fort. Lelo azongi na place wana. Parce que tant moninga kufi, oyoko zonga o sala lisusu, ti bakoya soko voter. Bozo comprendre, mouto azaki na bonne santé. Mouto azaki bien. Parce que ba vu wana balix, atika na pe ko botate. Donc, il faut que ça na vie moko moyenne. Vie moko yelengi boye. Na lamiki na tongo, na bongami, na ke musala. Na musala na ba collègue. Na changer na ba idée, na sali mususu entre temps na appela ba job na ya mike. O pe to ya to fungula ba peuple congolais, o ya kolinga okokota ba job mo ya banque mais ozo sala na kati ndako. Téléphone na o wanaka ozala nango o bengaka allo e ko kotsela yo mbongo na kati ndako ozo fina kaka mbongo eza kokota. Sans kindoki, sans kisi kaka téléphone na o sombi. Mutuka ke sala, courage sala, et puis surtout dans la confiance, olobake, qui risque rien à rien. Tandenga musala yaya, basala kaka. Oyebike, ndeko mwasi wana koma ikosa kindumba. Mwana leki ya kamaradi na ye, akangi ye. Na ba pela mobali na ye, asololi na mobali na ye, mobali na bino ekosila. Bazo continuer, babolingo, bakokende, mobali comme ko découcher. Moi si wana comme bimana mobali wana, komi bolingo solo, fille na lobi non. Abengi ya tunye, abi je m'en fous. Ato fundinga pa mobali nga ko sala ngelo côté parce que ayeba ke mobali na yepe azana makama abima pena basi mususu abima pena na mibali bana mibali donc pona yebi ke soki mobali nga eloko yoso na osala akobanga son na pona son abineke na ko intimider na ko bimsa secret na o vraiment mobali akobanga osala eloko côté donc la femme était là, elle faisait tout ce qu'elle voulait donc couple na bango comme qui couple moko libre kota bima.
Mais un garçon responsable qui vient à la télé, ou à cause la modèle, ou peut-être ce côté lié, azo solo là, na charme, moko, azane mwindu, azane isu, mais azana ba charme na moko boy, oyo, mutazo tala bazoba, nzoko na ba charme wana mususu, ba koma kozongo kana ba monde des ténèbres. Pour la nuit, soka bimi kaka, bino nyoso bokomi, mbongo nini oyo ba journaliste ba gagnaka bande konanga pona ba somba ba voiture ya ba $50,000. Papi mboma musala nini yo salaka lobaki to yebite lobaki na yebite nako juger ote mais musala nini bande konangai ba koma kosomba osombela ka mwasi no cadeau aute kosombela mwasi na cadeau voiture ya kaka ndeka o bozoka Didi Stone 40,000 euros 50,000 euros na Congo na mboka wana ya pasi wana o batu mususu ba ko lia te mais batu mususu bazokipe kutu te donc abuse penda c'est mais tala libala ngondenge panzani kabwe parce que libala ezana soubassement ya mabe. Moi, si on est, elle s'en foutait. Alors, bien, na kotika te, ba enregistrer, ma kambunyoso, ba conversation, biloko tout. Bando encore ils ont mondia audio, kala te pele msuna minute otam songa na yebite, et si ba bimisi ba audio. Ya. Ngana ko banga te, muta benga na téléphone au solo la l'aise. C'est étalio. Soko tuninga likam na yebi na oloba. Ata likamba muto tuninga no loba na banka mutu te loba ke na sola ki na mutu wana eza discrétion mais so eza nango likamba obomba te otuninga komba mutu na loba otuninga kabila na loba ya mama Olive na loba mweso otunanga na loba o enregistrer o publier etali yomo ndo aussi ça ngaza ngana zate po na okape sonite na okutana na nyango place na vanda mutaye pinzela na leka mutaye bite na na sala pena batuti na bana moko boy de bana na ke yoka ba soni naza po e komi ko exagérer moi si wana ba ojo ko bima papi mboma pe soka kena makambo bien te ya yepe ba conversation na bana mibali wa bima na ba déjà kombo kutu bosi boyebi ba sitaki yako butele pida bana mibali ndengwana bamsu bazobenga babite yenda bi azalaka mobile qui vous dit ba salaka tour de rôle donc muninga mususu ye apesa ka sima yenda betaka te ya ba sala ba je ba lukaka lobake mobile wana zero puissant ba beta na bango na bango comment est-ce que yo so obeta ka ba mibali oya na ndako so koka obeta mwasi note mwasi pa lobike akota pe musapi boy kenda wa nasima ke abeba na ye ya botala ba bosalite biso to koli boyete na yebite ta mususu ezalaka me nde poko bino bo sepela yangwana biso ba mama mikolo tozo kende bien parce que bino pe boya na tango na bo koma na tango biso toza bo leka ay boza ndenge ni boko bela ba cancer yaba utérus ba cancer yaba parce que même surtout ça mi bali belé en même temps ya mobali osoka sala kanini mobali osoka sala kanini ba mibali msusu kasi oyo neti papi mboma soka kota ba mibali na sima azala ba microbe moko tout autour ya sexe na ne crois pas que ceux qui ont un microbe au sokoli na mai microbe nyoso ekufa na mai te tant sko aya ko kota yo mwasi na liboso atikeli o maladi lobilo bokomi na cancer utérus un cancer à banis donc mais bozo luka mbongo avant mais boko ata beaucoup fa biso okufa mais boko bela ba maladie mo bo souffrir avant okufa ko ka pas ko bi cancer donc oko souffrir mo donc on dit maté oko pe squelette vivant o linga pito koma ka bongo pona ka biloko mokili penza obike nazo kamwa vraiment bana o bandeko na biso na ba succès bandeko na banda ngako chité na tala na bandeko na suka ya fona ke musala alors bandeko na mwana mwasi wana
aye ko bengi sa siko a bengi a monike moi na moi ça zo pese ba réponse à mabe abia ko tika mbali na yete yepa ko tika ba boti na mbali na ye akotika pe mbali na yete baza na vie ya bien tout et tout mbali ne mutasala nyonso pona nyatika mbali na ye pona mwana simoko bo abala na kati ndako alibala aye ko bengi sa papi mboma ba ya couple ba kuta parce que ba yeba na déjà ba pesa na ba mbote et mo ba kina ba dîner ensemble. Moi, je suis bien kokende na ote et tout ça ba problème moko na incompréhension mo boye makaba bambongo mo bo na pesa kete mais nazo régler yango papi mboma pa monyango neti normal moi ça m'a dit ko insister amoni mo été attirer papi mboma pa audio papi mboma asimbi mo sabi to photo koma kuna kokoma ba komi kuna makamyo se bibi wana papi mboma sonye lati aoloba nini ba audio yango relation yango moi si mobile wana kutia fille wana elle azue pas s'en foutre na mais sonye ça donc papi mboma eza ko neti ba tie na kacha tono mai donc muto a écroulé yaya ndeye ko saki papi mboma bazongi na ndako a solo na mwasi soki ndenge nini botaka mobile akangi biloko akokite tamsupe mwasi alobai na ye na otika te ebongo vi na yo papi mboma moni mwa etakangi biloko atiki ndako ake soki pe ndako akosomba soki pe ndako akofutela bandeko wana na yebite na oya oloba makambo na yebite me bandeko nanga botala niveau makambo koloba eza ebele meza na tongo bandeko nanga bolanda vi malembe na kati ya kisasa memi na poto awa biloko wana ezosalama mwasi aza na kati ya libala me aza na mibali ebele polyandrie pona biso bana basi eza autorisé te soki omona yeke papi mboma mais eza bongo loi elobi ke bakondanaka mwasi kindumba mobali bakondana na bango yango te mais ya mwasi esalaka soni na famille na yo na mwana oboti so oboti mwana mwasi na biloko nyonso kotika na ba réseaux sociaux surtout pona kindumba tika ko tota tika na réseaux sociaux neti ngai yo pona biloba loba bana nga bayebi ke mama sala mne musala wana mais baya na réseaux sociaux ba kokuta ngai bilambe ezate mutakala okoma na mobali moko bosola na caméra okoma ko fungula makolo ba enregistra ka yo donc yo moko vina yo ozozongo ka biyendi ba exposer yo ba tumsu bazomo nango eza biloko moko léger eza légèreté même na miso nzambe eza na péché comment yo za na libala soko mona ye papi mboma azosala mabe ya bima na yo pourquoi tu restes là pour na mukile mona ke yo bala pour na ba mona ke yo de femme légitime bomoni makamba femme légitime ngo bino ba tozo tutaka tolo ba femme légitime bomoni makamba femme légitime basala na bandako mabala makamba busoto ya busoto bande kolala makamba buzoba ya mabe ba femme légitime yaya en tout cas bandeko na ngai ya kolobeze belé mais on a ko conclure na moi likambo bandeko mami kombo na ye moi sa papi mboma il fallait pas yaya leki il fallait boma libala busoto fallait bima na ona libala wana après si moke zoba ozana ona nu yaya oke luka mobali et puis ko zo mobali kaka na pembeni wana te mibali bobino boza déjà na kati ya millier o luka ta so ngoza no deuxième bureau eza choix na yo mais oke na mobali ya musika yaya tala makamba soni boy vraiment oko tambola kana kishasa wana bozanga na bilo pe kateti botala makambo mutako oyo ka soni yango botala makambo ko beta sete bobi onde somo mais bino boya ko betela nga sete na makambo yo eza na sens na makolote humilité précède la gloire yango bolo ba somo ko peuple congolais tala makambo somo yango o eza makambo ya somo o eza ke soke kweleli ngai no rotambola te ke bakanginga na zobima na mobali ya leki ya camarade nanga même pas kutu mobali ya camarade ya ngai mais ya leki tala niveau na zabo na kiti boy nyoso pona lo chocho pona mbongo pona succès pona bamona kenga na zali tala makambo ya somo yango ba congolais o boko betela sete o boko lobela mais bino makamba pambala makambo ezanga tina yango nde boko banda ko tambola nango pona nini ko jalouser baninga pona nini ko bimisa kaka mama wana za malamu te nzoka nde bozaba to boyaka pembeni nanga
boliaka pe boliaka bomelaka pe bomelaka ezala physique te même ta spirituellement na malobo nga na bimisaka ndeko mwasi boyete ko botala likambo ya somo yango na kati ya communauté likambo oyo ekobebisa vie ya mwana na bango mwana naza mwana moko la msu lobi alingaka azala bien na kati ya communauté akoma siko enfant moko équilibre ezata akende pa papa akekuta papa kuna azopesa babizu na bana mibali akende pa mama kuna mama pe vie mibali akota wa bima awa yebisaka siko tala bafui na bango nyonso tu wana papi mboma mbongo nini yango penza okolaki baparent na o penza ekole nini bino botanga bino na bandanti lokole babi bokoma ndenge moko eze église ni bosambelaka eloko ni bozoluka papa soko moni vie na ye comme exposé boye ya longola ma sapatu pupula bima na ba science wana bima na misala wana soko moni bakomi ko publier boye yeba ke nzamba zo interpeller yo papi mboma nga conseil na opesa yo nzamba komi ko interpeller yo obima na musala wana olanda bonzambe parce que batu bakota na bambula eyeba na te esalaka ba scandale te onga benga ba scandale mais ya yo soki comme ça ba scandale boy lobaki bande ko na vie na yo surtout ça makambo ko so ba scandale moko mabe yebaki alarme nzambe komi ko ya elobi banda ko changer ya yebe loko nino ko loba yebe loko nino ko sala banda ko changer conseil wana ete ya yo ete ya penga moko na oloba na bino boy à bon attendeur sali bon travail na ba obazoke musala bonne chance na ba obazoluka musala et puis de gros bisous à tout le monde vraiment je vous love bo like vidéo bo partager yango et kozala kitoko makasi oli ocha commentaire oche oboyi pe ovandi eza problème moko te olingi pe ko like pe za na makasi te o like c'est bon o like pe te eza problème te mais eloko na kosenga yo partager et aux akito makasi pour na biso nyonso tozwa un plus. À bon attendeur sali, des gros bisous. Bye bye, c'est les services. En tout cas, on part. Bye.